hein? Papa Ibutu. Ce qui papa Ibutu, soi-disant. Boni boye la vie à donja. Na yo papa Ibutu. Papa uko. Na linga ko mingi. Me makambo lobaki pona mwana ya mukie. Oza mwana ti. Oleki na internet pono loba buzoba na komba baby papa OK présent. Bandana nga verso po yibango ana singa na ebite okoti TikTok kuno bi leki na ye benga leki ya baby la donja mwana suka nzambe. Ke ngai leki na ye na lobi ke azana nkamba na mama bazo traiter pour na liboma bazo kange ba chaîne mama. Retour à l'expéditeur na ba famille na bino. Kotambu sa sangwa donja n'importe quoi n'importe qui. Que donja beli liboma. Biso ba ndekwa donja to ana kanda. Omoni kasopo na donja. Donja na bonzambe wa kuzala ngo alobi to boma moto. Bali bana bayi olobati. Bayi olobati po bango posa na bango ezali. Kaka lelo. Baya basala bakende ba porter plainte. Na bino nyonso obolobaki. Oui. Comment qu'on les capenzo vandi pe? Ozo sala ba analyse moko boye oyo. Et donc, na ebité na koloba nini? Pourquoi? Na Marlène non dina. Eh. Marlène. Yo kota photo. Retour à l'expéditeur. Ndeka okota ki live wana na TikTok olobi ke ngai leki ya baby. Ngai mutu na lobi na bino na confirmer bino ki azana nkamba bazana mama ba okange ba chaîne pona liboma oyo chaki na nzoto a baby ezongela moko de génération à génération ne sangone panza nde nzamba otombola ye mais biso bande ko to bi trop c'est trop surtout porter bino plainte boko luka susu ba rimer mususu boko ajouter likolo ya liboma ya donja kozala star ni kolobate ke oza poubelle. Boba yaka na matiti na basalite bayaka basopaka na nzoto na yo non aza mwana mwasi na balite biso to lobby baye ba lobby opération kangisa mutu nyonso lobaki mabe na komba baby. OK présent bobonga maboki nga kuna loba mingi te na yepa ko ekisa bino nde boza wana do bovanda na bino ka pona bakombo abatu yango nde bosela ba base na YouTube. Ce qui mona bayerais ce qui Marlène sikoyo lupango na bino point no pesa adresse lupango na bino te faut pesa na adresse ndako na bino na yo ce qui Marlène ce qui kombo nini yango ba pesa yo wana yo moko yebi kombo na so pe yango so pe nga na surnommer yo mto yeba Marlène papa Ibutu bino nyonso bo se préparer parce que liboso bo enleva kai bolobaka to loba eloko te biso pe to bandi ko loba parce que vu que bino bomona lokwa zanga batu biso pe batongo bomona ke bazate to komo mibimisa po ani bonekisi omoni yo to kutana loba ke yo tambola likolo osala publicité ya donja na liboma maboma batata na bino na mama na bino bandeko na bino nyonso to sangisi yo vanda awa mama lupango azala lupango lupango longo ya mwana mbayo komi ya mwana mwasi omoni mweka ndio yiko s'excuser jour wana biso to bata minene na famille bona minene wana te kaza mukolo te ngamo pe na rovana boye bamoni pe Jésus bamoni Sandra babi mami bimba na ba uti wapi ya minene na famille o bandela yaka na ku mbangwa vate oko bandela ayaka s'excusaki aya lisusu biso to zaki te aya biso pe to mona ki asengi bolimbisi soki te ozanu na kimo donc so ovandi boye oloti leo na oloba makabwa bigi ovandi boye lelo na tala bokeba toze bele tala beba na fumalo na mabinyo soyo saliye kanisa elonga bibe beba na fumalo na mabinyo songa na sala lelo Papa solo nzambe Papa solo nzambe Papa solo nzambe Pona nini kokanisela moningano mabe Pona nini konyokola motema motolingaka ye Bebe nanga ya motema ye
Mãe, é uma delícia, Funde não sabe se uma pesa. Vous fort, hein? Bien, mais là, quand il et neutralisé. Vous êtes à la moutounabine. Vous êtes à la mère. Vous êtes à moi, mais vous êtes à ça. Le bella et l'équipe ma casse. Moi, la mère à côté full. Oh boy, oh boy, oh boy, bah les gens disent qu'il y a des zonga. Moi, tu bibi so moko kitambo tozo avion ti. Mutuka moto to rekomati chez moi la mère. Moi la mère, vous avez moi la mère na ningini na ça c'est nyo ko na biso nga ko mona nga maman Jésus na baluta zola la perle noire. Ami pena. Ami kututé donc ndeko nanga. La donja mona mutetela. Nanga vraiment. Le sala qui passe koyoka ndeko sango ezokie ndende tika na film okay. Na kwa sozo boa. Ai boma. Tozo kota tifo mais Tifo na sante bazotuna. Batuni kuna na sante kutika na loba. Bazotuna tuna biso na sante mba mercredi tokota mabonde ya ba mama. Soki ndeko na bino abeli. Toko motuna babo monyo na fulu. Ote ba kuna na kamba zokata kitambala zopesa basali. Ebo. Parce na mutema neto finga mais moi réserve quand mon que meto eka kosumuka na suka. Noto baki lelo biso moko inde tifandi kuna biso la Donja TV toya tokuta ye to mona ye en tout cas toye to moni mona mère aza très bien to pesa ka conseil na ba fille bilobela olo sa bilobela lukangu batana wenze iteka olo sa bilobela zwa mapa zwa bassin ke na boulangerie zwa mapa tambusa olo sa bilobela lukangu eloko fournir elo no mobo écoute la quoi moi quelque chose na poche siko ye to ya to moni liboma alandi biso te to yaki abanda tongo to meliti ya milika lourd ndetika na nkamba to lesu fufu eza kwa 3e tour ya fufu davant to kende fufu mso eza kuna to tika siko ya fufu ya kitoko te ko bebisa réputation ya moninga malamu atunaka madonja na yoki boye mais yo zwisang et puis il y a pas si ya grave eza na bakimbongiste c'est pas bien on est en famille c'est pas bien bakimbongiste ba ko tambusa sangwande kona bango siko so mutu église de rabais ya zwi sangwana tambusi biso bakimbongiste to lobani nous allons le bâti photo beta maboko po likambo wana euti na makolo na biso moko lingomba tata simoki mbango kiangani eza lingomba ya molimo lokola ngonga na ngona no ekoka te pe na no ekokite yango nzambe akanga mais mukolo nzambe akofongola bandoki nde baobuya mambo ya molimo po amona ke soki lelo mama Donja zwi molimo akoya kolakisa ke ngai nazaka muta misala mabe maseke na ngai ekomonana yango bazo étouffer mais likabo ya nzambe baetufaka te okoki koetufa ngo lundi mardi mercredi jeudi mais mukonzamba oloba oza pouvoir te ndenge moko na oesalami po mama Donja molimo ta mosusu biso tozalaka na ye nde tokokomprendre likambo yango po bato mosusu bayebi ete molimo mama Donja eza elelo eza ekala me mama Donja akimaka yango soki eye azwi plante ati soki eye abandi kobina soki eye abeti mwa kilote na ye mwa jupe na bwakami sikoyo papa alobi na ye donc en tout cas osali mingi esuki ngai simoki mbango kianga na ye nasala kati na yo wakondima ye te eza problème na ye te eza molimo na ye te asengaki yango mpe te eza molimo ya papa simoki mbango kianga mpo lingomba eza ya molimo conseil kaka bandeko ye bafille ya kimbangiste bafille ya non kimbangiste botika bilobela nde toboya opération bilobela botika opération bilobela botika en tout cas conseil na pesa bino ka yango na pe na pesi bino botika bino bilobela oluka nguba ya oteka luka mo mesano ata ya plastique beta ochata mwa mapa na yo boyoki mwaza mato ya koyoka ayoka mutema pe ya kobomba abomba tosuki wana mpona lelo. Maman, bonjour. Bonjour, papa. On va se présenter comme on a dit.
nanga Sandra Chapo. Mutetela. Eh, combien tu as dans ma tetela te? Tetela. Ana tetela te moyanyo. Ah ben elle pas tetela. Numéro tetela, on a qui appelé Mongo la maman Christine. Numéro koseka ki Donja. Enondo. Ah, subu kati. Inondo yaki Donja. Enondo yaki Donja. Kose zaleki. Enondo yaya. Non, mais qu'est-ce que Enondo kaki Donja. Esalenga pasi mingi koyoka. Oh, Natala Beli Libuma. Na silike makasi na yango. Yango embana. Na telemeli batu na Facebook na ebite so botali elongi na nga bien bino batu babanda koma buzoba na Facebook. Bokomi buzoba trop nalataki informe ya mama Mwilu po bwa mabe. Mokili ya mabe. Mwana mwasi ya batu kanda aza ne bien bo. Papa okozwa ete. Kanda aza bien bo. Mwasi kitoko boya tonda. Ok, benge liboma. Ah, Donja. Balu son elong batalo mondam. Eh. Akamadi ni bayaka mabe. Eh. On benge liboma yaya. Mwana muninga foza na mama mwana muninga. Botata mwalika mususu. Ochela ngapesa nga na olia a. Botata lika mususu tala alambi na point. Tolie na fufu. To bandino na ti. To sisi na ti to lesko liboma lamba abo. Boze bele ko basi kitoko boyebi na minoko lamba ti. Mais mutu azo lamba bo yosa makamba minene batu ba omona boke benge liboma. Eza kitoko te mama zwa. E kitoko te to sepela na ngote ba leli senga makasi. Eza na mwasi moka bimaka lobio a confirmer biye bina ndeko na ye. Na ebite so roye ba biyo yo ndeko baby pe na doki iye pena confirmer ki pena émission moko lekaki. Moi son azandeli. Bon, ngapela tele ngaka ni émission hein. Ah on va direct. Confirmer ki kaza na kamba. Ana kamba mwasi wana ye ndaza liboma na mama na ye na tata na ye famille na ye mobimba nde ba maboma. Bango nde ba obela ngo. Bango nde ba okufa maboma. Na famille na biso liboma zala te. Biso to ebi kisite, to ebi ndako nganga te, to ebi ka Smoky Mbangu. Smoky Mbangu nde leader na biso. Ye wana nde to sambila. Ye wana nde to kenda olela na kamba to luka ba solution na biso makambo na biso nyonso so za problème olanda ka papa Smoky Mbangu. Na biso nde za boye. Famille bota tala biso nyonso. Bakimbangisi. Toka bakimbangisi. Na oba lobaki wana eza lokuta Donja za bien aza bonne santé makamne nyonso eza malamu donc batika kombo ya Natali biso bandeko ne toyaka mabe batika oku bamoni boye baleke bo bayaya jour bakoya ekolinda lisu makasi bazotambisa kombo ya mama na bango mama ngoyo otambusi kombo na ye oyebi ye mwana mwasi tala keba mwana mwasi keba vraiment batika kombo ya Donja za bien makambo za malamu en tout cas na sepende lo mona ndeko na ngaboye esala ngaki osoka zaki na pasi biso to yeto na pasi koleka bino bino bo sepende na pasi ya Donja batu mabe boza baninga mabe boza mabe makasi yonga vraiment na ebite Gani selanga na makambo nanga nyonso nataka kimbangu ndeliboso esika maele nanga esuki yayo ebanzi wete ozali nzambe otali
On est dans l'eau là. Papa, ils sont dans la famille qui bangue. Oui, on peut acheter des poules. Dans la bana va passer. Dans ma parole, la vie, si on a lingo banganga bazebele ya mokili bazali ma ya biso ba parents ya nzambe banganga nzambe tozokola na bobangi ya tata nzambe tozala ya mayele donc yango banga nzambe papa nyonso si toloba ya koloba kisinga nakoyoka soni komimonisa natina ya masumu nakosalaka nakomituna nanyakonzimelanga kolongai moko nakokite molimo santu ya kosunganga kolongai moko nakokite molimo santu ya kosunganga ayaka ya lokumu latisinga nakoyoka soni komimonisa natina ya masumu nakosalaka nakomituna nanyakonzimelanga kolongai moko nakokite tata molimo santu ya kosunganga kolongai moko nakokite tata molimo santu ya kosunganga nakoyoka soni komimonisa natina ya masumu nakosalaka nakomituna nanyakonzimelanga kolongai moko nakokite tata molimo santu ya kosunganga kolongai moko nakokite molimo santu ya kosunganga nakoyoka soni komimonisa natina ya masumu nakosalaka nakomituna nanyakonzimelanga kolongai moko nakokite molimo santu ya kosunganga kolongai moko nakokite molimo santu ya kosunganga vive 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 bana fumwalongo vive 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 bana fumwalongo na mabe nyonso yo fingie kanisa elonga vive 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 bana papa 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 solo nzambe papa solo nzambe papa solo nzambe yoka bambongo baba liwe mbongo vive 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 bana fumwalongo vive 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 bana fumwalongo vive 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 bana fumwalongo na mabe nyonso yo osali kanisa elonga vive 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 bana fumwalongo na mabe nyonso ngana sala elonga vive 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 bana fumwalongo papa papa solo nzambe papa solo nzambe papa solo nzambe papa yozali nzambe kimbangu mwana bakongo yumakalolo papa yozali nzambe kimbangu mwana bakongo yeyo yeyo mokoza bule biso
bana toyebi yo toyebi yo mokonza bule biso bana toyebi yo ozali nzambe o biso toyebi yo yozali nzambe o biso toyebi yo nyuma kololo papa yozali nzambe ngimbangu ona kongo papa yozali nzambe ngimbangu ana kongo yeyo nzambe papa yeyo nzambe papa yozali nzambe kimbangu mwana bako nyuma kololo papa wekeli nzambe kimbangu ona kongo yeyo mokonza bule biso bana toyebi yo yeyo mokonza bule biso bana toyebi yo yozali nzambe o biso toyebi yo yozali nzambe o biso toyebi yo nyuma kololo papa yozali nzambe kimbangu mwana bakongo nyuma kololo papa yozali nzambe kimbangu mwana bakongo papa yozali nzambe kimbangu mwana bakongo matondo kwa nzambi mukatuzolele silimiani bilungane enzambi okembela aleluya matondo kwa mwana mukatuzolele silimiani bilungane enzambi okembela aleluya Ndekei Danangana sheteki mama Namuna kemo Nakutanangana sheteki mama Jeteki motema papa Jeteki motema papa Jeteki motema zambe Jeteki motema papa Motema papa surveillance mama badula kate mama badula kate Papa
Anava,
soki okwei okokufa bala papa moselue soki okwei okokufa mobembe kotambwisa yo molinde kotambwisa yo misala kokolisa yo na mboka ya elaka mibikwe kotambwisa yo molingwe kotambwisa yo misala kokolisa yo na mboka ya elaka balabala nanga moselue balabala nanga soki okwei okokufa balabala nanga moselue balabala nanga soki okwei okokufa motuna Israele bango batambolaka na kati taloboni bakwataka na mboka ya elaka motuna Israele bango batambolaka na kati taloboni bakwataka na mboka ya elaka balabala nanga moselue balabala nanga soki okwei okokufa moselue soki okwei okokufa mibikwe kotambwisa yo molingwe kokomisa yo misala ekokotisa yo na mboka ya elaka mibikwe kotambwisa yo molingwe kokomisa yo misala ekokotisa yo na mboka ya elaka balabala nanga moselue balabala nanga soki okwei okokufa Yesekina ya memutima Gani mwene nzambi ya me Gani ubuke banga Ukuye mwini Aleluya kimbangu kyangani salisina Gani yandi nzambi ya zinzambi Aleluya kimbangu kyangani salisina Gani yandi nzambi ya zinzambi Bikaya yangalala kwame Mwani kaganye mukebanga ifuma mwera Ono Bikaya yangalala kwame Mwani kaganye mukebanga ifuma mwera Inakone yungako Kala wandeni unzungili yobanga Zambia me kimbangu kyangani yenda kobombaganga Inakone yungako Kala wandeni unzungili yobanga Zambia me kimbangu kyangani yandi ukukeba Oh mono Bikaya yangalala kwame Mwene kanyame Mwebanga yukuma mwera Oh mono Bikaya yangalala kwame Mokonza molimo nanga Sikana sepela nanga Pona molinza mbelanga Yende kobatela kanga Mokonza molimo nanga Kiangani Sikana ebelesa kibangu Kiangani Bikana selasela kibangu Kiangani Bikaya nila kibangu Kiangani Oh mono Bikaya nila kwame Ingi Zambia me Oh mono Bikaya nila kwame Ingi Zambia me Ikuma mwela me Oh mono Bikaya nila kwame Ingi Zambia me Ukebanga ifuma mwela me mono Bikaya yangalala Bana za pembe asa bwepi. Nyosoga bino de bolukia o
papa Ibutu soki papa Ibutu soi-disant boni boye na vie ya Donja kotambusa sangwa Donja n'importe quoi n'importe qui que Donja beli liboma biso ba ndekwa Donja to ana kanda omoni kasopo na Donja na bonzambe wa kuzala ngo alobi to boma moto ne sango ne panza nde nzamba otombola ye mais biso ba ndeko to bi trop c'est trop so to porter bino plainte boko luka susu ba rimer mususu boko ajouter likolo ya liboma ya Donja alors tam susu boka sa Donja zala ye moko azala na batute wana boko samaka Donja na kangu elo baba Kongo Donja na kangu ya batu lokwa bino bo luka Donja biso bandeko na yo eza premier tour o biso za baleki siko ba yana biso ba mitwe beba ba mala la tête na biso tant ba ya ezala somo na yo soki Marlene soki kombo nini yango ba pesa yo wana yo moko yebi kombo na so pe yango so pe ngana surnomme yo mto yeba omoni yo to kutana le ba ke yo tambola likolo osala publicité ya Donja na liboma maboma batata na bino na mama na bino bandeko na bino nyonso tosangisi boni buzoba boni bwangai boy bozanga makambo osala bozanga makambo so bozani misala boy ya so za misala bele to pesa bino to yekisa bino bakanga basuki to yekisa bino balambaka ba restaurant ezali bilambe ezali makambo bele ba salon de coiffure ezali ya oza mwasi lokwa Donja okoko luka activité te mwana mama osala okoko luka activité na osala to vendela ka komba muto sala publicité o chembega na yo okoti obandi ko publier Donja comment monsieur ezarate bozana comment msute ka Donja ya mondo bokaka esengo na mitema Donja kaka boni boye boza kubatu bwa mikolo c'est quoi ça boka za Donja za famille munene ta msubino kutu bozati Donja za bandeko na ye soka pona Donja kande na olo ba Donja totika nzamba ofuta bino mais biso to boyi na biso po nzambe ewumela donc biso moko to ki porter bino plainte bo lukale ya batu ba olobela bino poso bazate bokende pena bokeba ndotika bino fufu likolo ba bokela bino bo sabu poni ko salut réputation mutu réputation ba sombaka te pona nini so bozaki baninga malamu bandeko malamu bonga bozela etia uti nkamba ye boyena ndaku na ye boto bobenge na téléphone baby toyoki boye boyoka o baby akoloba alors bino bobengi baby te bozu mamoko information tambusa tous les quatre coins du monde botambusi oya zwi alobi na ndenge na ye oya zwi alobi biso to ba boto za ndaku Donja to ana ndaku Donja za bien Donja za liboma te Donja za liboma te botika bilobela botika bilobela opération tika bilobela eza nini botika mwana bato afanda ko bundisa ye bobundisela yeni bomoni ke bobundise po bilembo na bino na Donja ekokani te tokebisi bino bokeba plusieurs reprises bokeba pena Donja za kamara na bino te Donja za mwana mutetela Donja za kutu génération na bino te Donja za mwana munene ba théâtre bo mona osala succès Donja za mwana aza kamara na bino te Donja za mwana muki alors botika ye bosa ba vie na bino Donja pe asala vie na ye j'espère que toyokani botala ndenge mokili eyini bino bandimi bazali mingi na mokili pona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bango mikokani te bana bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino bandimi bazali mingi na mokili pona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bango bikokani te bana ngai kimbangu nakoyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela ngai kimbangu nakoyokisa
yokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela ngai kimbangu nakoyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bilembo na bango ekokai te bana noloba mingi te esala pasi soki bomoni nga mpe na bandi na nzembo biso toza bana papa Simon Kimbangu Kiangani nalobaki yango papa Simon Kimbangu Kiangani biso toza bana na ye nalobi boye na bandeko nyonso oyo bozoloba mabe mpona bebi jour wana azalaki na kanda lelo natiki bandeko na nga nde bazwa kanda wana naza kosadresse na mutu moko oyo azwaki biloko ne oyo atia yango na kiti mpona kosali réputation ya mwana moto mpona nini et surtout bino bango bobengami ke toya bana nzambe yango monaka ke tosambela me tosala na mabi tokende baeglise me toliasa na bapoison tobwaka na bambasu tozobwaka na bamalade ya bampese mpona nini tolingi évolution ya moninga te bolingi moninga évolue te pourquoi nabaki na oloba te nayembaka nzembo biso lelo tolobi boye na bandeko balekaki bino nyonso toyebi bino eloko toloba boye po eza nini ke oyo bino boza bana nzambe botika justice ya nzambe esala bien sûr surtout ye moko toyebi alingi makambo wana te aningi oloba te me bayaya oyo baya likolo baya libanda bayeba oloba te bayeba oloba te mpo bango posa na bango ezali kaka lelo baya basala bakende baporte plainte na bino nyonso oyo bolobaki oui kozala star nini koloba te ke oza poubelle po bayaka na matiti na basalite bayaka basopaka na nzoto na yo non aza mwana mwasi na nabali te biso toabata minene na famille bonaka minene wana te kaza mokolo ya mokolo te ngambo mpe na kovanda boye bamoni mpe jésus bamoni sandra babi oyo mami ebimba na bauti wapi ya minene na famille boti kaleki na biso avanda kimia o tozo repete biso tolobi tokoporte bino plainte wana maloba tokomisa bamikolo batindi biso toleka toloba botika mwana bato kimia avant ya koleka na biloko na bino wana oyo bolekaka wana osongwa mega na yo ozwi telefone na yo tie alokei obanzi bilobaloba bebi surtout fille na mosusu komwe nani komoni soki nani soki nani kombo wana ozoloba nakutani na bebi ye moka yebi kombo na ye kolenga azopesanga lisako yaya soki moninga azwi grâce oyo kobetela yango maboko te soki moninga azwi grâce wana epesama na motu nyonso te bomona yango liboma te molimo ya nzambe ntango eyaka soki ekuti oza prépare ekotambusa yo ata makolo ngulu oyo kotambola ozotambolakisa mobimba ti ntango moeloko wana ekolongo ekei ndo oyekose naza wapi me bino lokola boyebi te biso eglise Kimbangiste te toza eglise ya molimo eza eglise ya molimo bebi akoti ndako ya nganga te toyebi ndako ya nganga te bobatele bibebu na bino mpo baoyo baza mikolo soki baye mpe eza bango mpo baye baoleka na bango te baoleka te boya koloba bango ezalaka ke tokekutana kaka kuna na parking kuna kaka tokendokutana muna bato asala eloko te ayeke nkamba me kobio toyokaka bimisi biloko ya ndako so botala biloko ya ndako oyo papa zwelanga nanu ba tv oyo nyonso oyo biloko eza awa akiti yango oyo mbeto eza kuna
barido yango wana eloko nini oyo atumbaki po bozo confirmer ke toyokaki ke azwaki biloko andako boyokaki kie donc boza na précision te mais musala ngo bosala ngo boyebi te et puis boza na bolingo te to boyeki likambo na baninga bosala nini bokoluka adresse na ye ata numéro ya telefone bokende botuna nini ezoleka mais bokomi kopanza mwana bato ya moke sango mpona nini asala bino nini atikela bino te atongo bino bofanda mpona kosala biso nde batindi biso mpo bayaya na biso ya mikolo balobi bakokende kofunda na yo papa Ibutu nalingako mingi me makambo olobaki mpona mwana ya mokie oza mwana ti komo okoleka mpenza ovandi mpe ozosala baanalyse moko boye oyo et donc nayebi te na koloba nini pourquoi biso tolobi bayaya balobi opération kangisa mutu nyonso alobaki mabe na komba bebi opération kangisa mutu nyonso alobaki mabe ya bebi sans converfier na yo soi-disant ce qui mona baeres ce qui malais sikoyo lupango na bino po ino pesi adresse lupango na bino te faut pesa na adresse ndako na bino yo vandaka awa mama lupango azala na lupango elongo ya mwana mobali komi ya mwana mwasi omoni moyekali yaki koseskize jour wana obandela yaka na okumbango avate okobandela ayaka seskizaki aya lisusu biso tozalaki te aya biso mpe tomonaki asengi bolimbisi soki te ozali na kimia biso toyebi kombo ya nzambe tolobi eloko na eloko eza na aire nango chaque chose a son temps c'est ça parce que oyo eza temps ya koleka mpona koloba mpona baliba oyo eza ya biso po oyo bobebisa réputation nana balita aza mwa mokie comment biso toza betula nzombo te toyebi oluka mbongo na biso ngai aza boye naza na salon de coiffure ye aza boye aza na maison d'habillement na ye aza na restaurant topesa bino baadresse toza soki baleli te to baleli te toyebi mosala mbongo bolobaki yo bamami bimba non bafoulard mpo toza famille kimbongiste parce que toza famille kimbongiste yango tozalaka na foulard mpo eoyela yo oyebi te yango papa alobaka mwana mwasi zipa mutu na yo po ntango nguya nzambe eoyebi te ekuto na ndenge nini yango biso tozalaka mutu na biso tozipi ndeko na nga nayebi te oyo koloba nini bon mpona nga vraiment papa Ibutu papa mukolo lokola yo papa ata yo moko oyaka pa bebi ntango oyoki sango ya mwana ya bato abeli mutu okoki koya koverifie te papa mukolo boye oleki na internet mpona oloba buzoba na kombo ya bebi papa oke prison na Marlène onde na Marlène yo okota prison ok prison bobongama bokende nga kuna oloba mingi te nayeba koyebisa bino nde boza wana do bovanda na bino ka mpona bakombo ya bato yango nde bosalela babesi na YouTube donc so ovandi boye oloti lelo na oloba makambo ya beki ovandi boye lelo na tala bokeba toza ebele tala batetela tokata bato mitu topapa bino ya opapa tokopapa bino ya opapa papa Ibutu leka na internet bandela maloba na yo bandela yango toza na posa ya papa Ibutu awa oyebi ndako oyo oyebi pa bebi yaka tozela o soko ye te leta nda okabola biso tolobi su boye ajoute cette fois-ci on va se lomber obwakeli baby malade tobwaki olobi na baby mabe o tolekeza premier épisode mais so boyoka te omoni ya mibale eza problème makasi eza problème parce que olie comme problème te mutu na mutu mibatela na kombo ya baby mibatela na kombo ya baby tika ye mwana batu abundaka na ndenge na ye banzela nyonso baby aoleka bochaka bakati kwani pona nini banzela nyonso bebe oleka bota bakali pona nini bino boza banani boza batata ya donja boza ba mama ya donja boza bandeko na ye n'importe quoi oya ko mekalisu na donja
bino ne bozana ezaye papa ibutu ye Marlène wana soit disant ba bo yaki osenga pardon biso ozaki te de avant ma bezala yaka oya susu oyaka pelisi moto pardon po yonde ongalisi alors luka biso oya kosenga pardon toyoki kaka toza ndetinga bona sa presque pour na monete alors ngaza et si comme ça soit ça possible rapidité yaka yo senga pardon biso peto mona na bande ko na biso to za awa baboyi kokota bazali banda bana kanda makasi muto obo mamoto ezaka bibi mais babi ba oyoka te po trop c'est trop bon manipuler ce qui va leki ba lobi ezako azala na famille te aza ce qui orphelin ce qui orpheline ce qui nani amoni lo baza bino ngai boy boni boy bozanga makambo sala cette fois-ci olobi na baby boy bébé olobate tozo mseka sima biso bande ko netole kaliboso po mo ndetsa abota maka yemoko bibe bute mai moko te bibe na kangu ya batu vous pouvez pas imaginer tana biso na ndetsa to yana biso ba ki 3 pamba boyo kana ndeto ana kanda boba yeso ibakota izandeni bo mi batela tena bambona bino mawawana bambona bino ke panja ngokanga likobo panja ngokanga makambo zangi na otina donde bozana bobonga mais bolira da fasuka po kuna na parquet to ete so fufe roya ya pasi eza pasi biso toloba kaka toloba kaka ndenge ndeko na ngai alobi ke obote maladi tobwaki maladi wana yo azoloba wana eza maladi te kobwaki mbasi tobwaki mbasi po toyebi nzela kisi te po tolingi te bato baya kointerprete mabe ke no eyoka bango babi baza bana nzambe me yoka bazoba bakobwaka na bakisi te kisi na biso mai ya nkamba na mabela nkamba toyebi ka nzela nkamba kuna nde solution makambo bofinga biso dabu tofukamelaka mutu totiki bino bofukamelaka mutu biso totiki bino bofukamela mutu amona na rate biso tofukamelaka papa simo kimba onkenga nto boiti na bina tobotaka ba commentaire olandeli video ya mutu bien te mo banzi ko commentaire bilo mo boyebi te ozo pesa témoignage ya mutu comme si olalaka ne mbetu moko olalaka na enda ku moko na mutu ayaki aleka kiso na live alobeli komo ya del keo nga naza petite sœur na ye nazo confirmer bino ke ndenge za boyana biso azana nkamba okange ba chaîne yo za sir leki nanga aleka boya ko ako confirmer ke non boni aza pe sur place akoloba boni ko yoko binoka ngo ya biso batana na sali peka kangisa leki ya mutaliboma o alanda mutaliboma ngaye adelelemu mama oyo kotaki no TikTok ofai no kabo koti TikTok ko ebinga lata kitambala mingi bandana nga verso po yibango ana singa na ebite okoti TikTok kuno bi leki na ye benga leki ya baby la donja mwana suka nzambe ke ngai leki na ye na lobi ke azana nkamba na mama bazo traiter pour na liboma bazo kange ba chaîne mama retour à l'expéditeur na ba famille na bino retour à l'expéditeur ndenge ka kokotaki live wana na TikTok olobi ke ngai leki ya baby ngai mutu na lobi na bino na confirmer bino ke azana nkamba bazana mama baokange ba chaîne pour na liboma oyo tiaki na nzoto ya baby ezongela moko de génération à génération pe ngai pe na osale lo live na TikTok na zongi sela o nyonso yo lobaki ata maladi na capable ya bwaki longo po kosenga makambo ya nzambe to pesa na nzambe ya César to pesa na César Marlène papa ibutu bino nyonso bo se préparer parce que liboso bo enleva kai eloko ana na bosa na ngote na uti ozwa diplôme d'état na sengo na nga diplôme d'état na yo kuta ya nga bokati mutu lokola mwana mbwa na bino bolobaka to loba eloko te biso pe to bandi ko loba parce que vu que bino bomona lokwa zanga batu biso pe batu ngo bomona ke bazate to komo mibimisa po ani bolekisi penza bo enleva ino nde bozana boyebi ka nde ba dotala émission boyebi ke bo enleva ye boyebi ke bo kata mutu boyebi bozana na posa bo lia epena ya mubesu mais nga na ne sengwa mutu te surtout papa ibutu yo penga na ko zong selo live na TikTok nga penza dele lemkande bomona nga oleki ya baby la donja o alanda pe na mukongo ma molambi ndo bakumisa kana ngaye na ko zongi selo live oyo sali kuna na TikTok oyo kosi ke baby penza ni boma ba confirmer so mutelo ke baby na ndaku na ye. Voilà, je suis le pasteur Timothée Poquet.
du ministère El Shaddai Ministries. Alors, Naza a mis à Baby la Donja pour vraiment te colinailler. Alors, Naza a quitté Naza en déplacement, Naza a eu rumeur sur l'état de santé naie. Ndenge batu bazoloba, bazosala ba live, na ba Facebook partout, qui a beli liboma. Alors, je m'étais décidé ngamoko na koma sur place, na vérifier information. Et voilà, je suis venu sur place, na koutier en bonne santé. Et bah rumeur oignons tout batu bazo propagé sur Baby la Donja. Na confirmé yango que eza faux. Eza ba rumeur ya faux. Baby aza en bonne santé, atikali ko bela liboma ata mukolo morote. Alors, nazo pesa conseil na bandeko nyons tout oba propager information sans ko vérifier. Une fois oyoki eloko pona kombo ya mutu soit pona réputation ya mutu avant ko propager information eloko liboso basala il faut ko vérifier. Ko vérifier au côté na source sûre pour oyeba est-ce que information est vraie to est faux. Parce que na ba biloko zo le kamikolo batu ba komi prêt ya ko bebi sa réputation mutu pona ko gagner ce qui peut ba vie na ba TikTok et puis na ba Facebook. Alors je confirme encore que Baby aza en bonne santé, aza bien mentalement, spirituellement, nyons tout aza bien. Naza ami naye d'enfance to kolinaye. Et puis depuis nga to kolina Baby na tikalo mo naye na babilo kuti ya simba awa non non. Aza mona moko malamu ayebi nzambe et puis ayebi ko tia mutu na place naye mukolo aza mukolo mwana muke aza mwana muke et puis non na tikalo yo kaina ba rankinte. Alors en tout cas to bimana biloko wana et surtout plus biso bana nzambe kaka nde batu tozaka prêt pour na kobebisa ba réputation batu. Et tant que mosala nzambe na yo komona Baby naza awe pa na ye na kuta na caméra et je profite pour na koloba ke Baby aza liboma te, elle est en bonne santé. Aza malam to tika ko propager ba fausse information sur kombo na ye. Aza mwana moko ndeko moko leki moko yaya moko obiso soto yebi bien. Natikala yoke na baranki na mutute, natikala yoke na problème na mutute. Ngato kolina ye. Natikala yoka te ke no Baby akenda ko simbelo ko boy. To Baby asimba ke loko be natikala jamais ko yoka ngo. Soki ngamo na se décider na ya tie pa na ye ko tala ko vérifier information. C'est parce que na yoka ki pe trop. Alors bino pe bande ko mususu bozolanda biso o boyoki trop pour na ba information ana. Bon confirmer information mon côté parce que Baby aza à bonne santé, information les a faux et archi faux. Baby atikali ko bela liboma te, toza awe pa na ye, na zape pa na ye, awa en tout cas elle est en bonne santé et loko mon côté atikali ko bela liboma te. To tika ko Baby sa komba mutu, to tika ko Baby sa réputation mutu. C'est le message que nakoki ko passer na bino et Baby aza en bonne santé. Merci.